Surprise, Arma Wangler, Trésor Kachil Qualité Info. Voilà, bienvenue dans votre chaîne Global Télévision Moscou. Donc, Kande Toé Sarabino, Moussala Bopese Biso, Yakuya, ko diffuser les bino, to récolter l'information, et puis to nango pour diffuser les bino. Donc, merci beaucoup. Les gens ont annoncé un merci na balandignon surtout et de partout. Bah tout oyo bazo soutenir vraiment émission oyo. Donc, voilà quoi. Lélo, tout solo là. Ouais, tout solo là. Et puis, on rappelait bien toujours mettre dans Moscou. La capitale est ici. Donc voilà. Dans un tout le monde a téléphone. Tout mekako solo là. Ma solo vraiment ébélé. Surtout, clash sur les camingi na internet. Donc, tu rappelles bien que tout ça qui peut moi question ou tu vas tindre la biso tout na ndeko T10 donc tout bien hein à côté na ligne biso. Allô, bonjour Ndeko T10 bonjour. Ouais. Mais on a rappelé que aux en direct en tout cas na Global TV. Toi na moi solo moto ngato solo. Vous êtes d'accord après? Ouais, pas de souci, biso écoute la biso partout attends la toilette to solo là. Dans j'étais yo soldat. Ouais. Ah, ici pepele qui tokos yoka ne mutu. Otiki biso. Mais to ici Mikili. Tous aura charge en. Chouette. Tous à papa. J'aurai charge. Papa. Nyonso to solo soli sangai. Bon, tous solo kaka si je na biso ma izaka ba clash donc ma nyonso solo ka internet hein. Donc question na ngali bosso zaboy. D'abord question liboso na tout na o kozonga Moscou quand? Nga sorte yoka mfunga bureau donc kozonga Moscou penda lona lobite yebi tena mboka o esenga mwa mukande kota mwelo kanzote kota banini ezale opena lobite donc kozonga kuna pena boya ekomika ya kobeta to quoi na koya ko s'installer kuna tobosana tozana koto en France. Ah donc déjà botolo bakina minicho kota no muku ba suste muku ba kota nga bato bani lo kwa bino ozaba bote kuna lo bato ko beta moto mais ya koya pena s'installer bueno. C'est ça. Deuxième question, mais pourquoi ozo kana ndenge ozalaki na mukubate quoi na Moscou que tu étais vraiment fourré à moulin. Donc ozo kota ba élément banini mais siko dépôt comme Paris nini Paris melio ka tondeni. So ça bisono. Wana na ko sorti faika par emela la sens ni parce que monde tozawa. Mukuba ya diferent kuna nga yaki na ndenge na cadre chiki dai mo pose bani batambo osa masolo siko kutoza sute mamba chiki uyesko makamoko esenga pova na moko bien foza mukanda ne senga kota bio bando sala bo donc oza sute tante ya vendre bando raisonner na sala sujet boy na ke la na mutu boy to sa ne mis o mabule donc comme on bebele comme na mutu ozo point ezaki ete ko bunga Paris ke meli batu tout peut aller ka pour moi pe mela on peut Meli mais dans le sens où ils ont que non tout est en série moko boy makambo ndenge ezalaka oluko kotiselo kwa nzoto pour ozaper à l'aise au continuer par l'activité non l'activité en tant que on doit moi metka moi ba loyenge siko tango ozelo kwa nzoto kotisi moi ba formation ozoma maîtrise nango parce que ça domaine na bisoto ya okota ka okota ozona poso tsaka ba mayele siko tango kubendelo kwa nzoto okoti ba formation et puis makambo tolinga to tsango to ba excellent ka maele na sens yango sai ke na bungi na ona te donc
parce qu'il faut en bref ça ko luka do kinano kozana ngo et permettre au ça mouvement au kuta pena mutubo abengi parce que c'est mission mais soza na do kité zoma danger donc il faut respecter c'est ça ko bunga na tant c'est ça ngwana ko na sika faut na ba terrain na ndenge zali ndenge mo vandeza ngapina kala mukuba na kuta ibino pena zona ta na me ko iba ndeni esi la ga musu ko to za ndeni c'est ça. Donc voilà. Mais dans une question, mon quoi, on est comment boy, azana Canada, Irène Imbi, nabi go ebiepe. Donc, il y a question na abi na ngana tu na yo, ndenge ni no kutani déjà na mutu no Karine Mokonzi. Bon, franchement, tu kutani te, mais tu benganaki, tu soleil. J'espère après tant on a comment qui en a parlé, j'espère au moins qu'il a posté sans que tu benganai. Photo nga muna posté na moni pe bazui a posté to benganaki ya za na France te ye na mama na Belgique pourquoi ma beto commune de la ka moi ba kokota obima pona moi document et permettre botambola donc et permettre ngana na koma kuna te na ba Belgique na mais d'ici là na okutane pour de to na programme ko dès que na koma Belgique na elo mo eleka ndenge ngala yamba ye po ya manga Belgique na to sa elo mo on est dans un pepele butu to so la ga to benga na donc azane pepele c'est ça. OK, si donc tozo ko bakaka donc to yebisa na ba fidèle internaute news tout donc tozo en direct na T10 ya mboka donc to solia chaîne na e to sa olia donc bo s'abonner vraiment massivement pekuna. Donc aza confrère au passage la musala na bien quoi donc pour nous compte vraiment na vif ya ba solo na biso. Donc quatrième question na biso c'est que ba to belé ba bengaki babi totali na mikolo nyonso tout vraiment YouTube eza oyinda donc ofinga ne komi moi trop mais siko to moni pe Karine Mokonzi pe kuna na Tracy basali neti moi okabwana donc Tracy na moi si na ye na Karine Mokonzi. Donc on dirait moi au carbone les alliés so yo pe tozo battre yo siko pandi na yo za mpandi nini donc to contre moi polémique muke quoi te nga azana pandi mo te na pandi mo te ba onyo so ba ndeko na ba frère na ngai Karine mtatsanga contact na Tracy on se comprend Karine de moi kana mtatsanga contact na Tracy ezai j'espère yo yebi tant na Moscou na tant Karine akoma ki mtatsanga contact na Tracy. Bon, nga parce qu'on a déjà bateau tezaki non ce que mutu ba bebe na mutu boy nga pe mba mona beba na mutu non eza ilo mo boy ndi so bi ke ba kotona o bazo kante ko ka na tena bango wana baibelo ndi wawela parce ba ibana ka nga zarawate biso wana bana so mikili ba onyo so wana bana Kishasa yebi ba onyo so ina Kishasa biso bana mikili totala lo na wandi ba koitsa na Kishasa wana biso wana mikili ndi ba ibana pe ndi ba sabi ba connaissance na bango to ebiti. Vous comprenez? Maintenant, on a rôle là qui non, on y a soumis à Tracy et à la Karine. On y a soumis à Ndeko. Parce qu'on va bien fait au Salama, c'est une vanille na quoi, moi on va venir à quoi on va habiter. Et quoi il faut les caboiter. Vous comprenez? Et quoi il faut les caboiter. Il fallait tout le soir en dingue moi c'est. Mais on évite de voir ça kanda la mité. Mais bon bon ça un jour, bon enfin d'accord bon ça. Non on dit mais le Caleb. Artiste Caleb autobe ba na ndeko msusa mwasi wa bagale kembo lelo mona video ba yamba na nini na internet c'est koti lelo na mona ngo lelo na internet Karine na ba pour mtenga na kamote nazana muto na raisonner epele so nga sali kan fwa na raisonner so sai aussi constant bandi ko potanga na Dubai na kuna Kishasa ba pota mais na ko sa émission motenga ina Kishasa mutayo zonga ka au kulanda pour sa émission na critique Karine na komi na yo ande komena ko tanga komenta benga puna sa émission na chrétien ni pour les chaîne na que Tracy nga ça on a pas Tracy kuna na chaîne kuna to ba collaborateur pour ça c'est trop dit kuna mpanzi na OK na na concret place mo kwa nga ça kuna pana Karine na ebe ne Karine tasanga kinakuta na Tracy lelo toza bien na ba Tracy so ya beba ina nga ko za na lo mona ko yakota na kota na chrétien Tracy na yo koto na Tracy na chrétien Karine non eza genre ngate babilo wana so eza bilo mo e dépend na éducation so éducation za to kota na kata potopoto wana ni ko baluki ya mo na kota ngo pete na sa pe émission te parce que na mona mto kota ya te mto so eza te ngapi na tiwa fala te na tiwa mo na place mo te Karine na sa émission zo chrétien ka ndeba ba fan na so mo na place mo te na mo na Tracy ba ni ko finga boye eza ngaki non
bafani bakwetisa wana balenge wana mais tomonaki Glody asalaka émission pour na Karine. Bon on a attaqué en te so attaqué en ngai bakenda na mona ina attaqué en so eza bongo so asela kiango Karine bon na habité aza mwasi bakanda ekena afina wa niveau mo bango yebinde basi ba fonctionner mais na limite ba bakanda mitemba po bango ne mto mona bango na Kishasa basala anniversaire na Karine balai na itina ba mbeto banini ti ya direct kutu da biloko musu bango basala kuna Karine tant sunga kuna za ngote tolo ba pesa na oka ba beska tolo to benga opeka ba beska internet. Oui, donc tout est possible pour un baron surtout on a tangélio. Tout est possible à baron surtout bagon ça ni surtout c'est un qui vit mais surtout ça la base. Le on va besoin bien. Beaucoup de gens sont moi que bagon abuba c'est télé réalité. Pour la radio ko na te ça babilo mo weza mo teki no o le so ba pesa muninga bozo pozo ke tira muninga. Ta otate. Si. Donc biso ko ta biloko na te. C'est ça mutuna. On va répondre à moi quoi. Ok, mais toi, sur la question, qui na niveau ya Suède wana, et pas maman na biso miss depuis Suède quoi. Il y a une question, abi est-ce que yope oza ba charge ya Karine? Bon, ba charge c'est trop dit. Ba charge ça va tout oyo, ba les quand bakata équipe nationale oaz banoza. Trésor Kachi, Globalité Info. Parce que moni degré moi ba guerre comme au Kenya la vraiment ma bé donc ba comme côté ba parents dernièrement na landa qui janvier a fini maman ba Karine donc ils ont vraiment bien été moni yango na yamba qui dernièrement na yamba qui Titan na émission na ngana meka autour na question na bi pourquoi pas ko luka ko meka ko kotisa vraiment ba parenté na ba délire na biso donc na ba délire na bino boko ça le lokwana te yo ko répondre nini par rapport à ça yango moi que pa nga bilonga na okima na kima apengo na yo ko tsa ba parents ne est tant ça makambo ba parents za okuwa musomona ba parents ba nzamba se muto azo manquer parents ataza parents na hotel loba leba ke lobi na omne ba no marché te ba parents ba nzamba se parents mwana nazo sa mabende nini yo ko tsa parents na ina kati makambo wana te ataka ina osa mabe jamais mutako ko tsa mama ba ona kati kuna ozo mpana banzamba se bangwana ona baba nzamba se ekomama na bible oyo sala yango na kubuka bango ko plomo ateko kwa Karine zo stam so akretsa bango nga kretsa mama na bango nga mona mkomo te parce Karine akretsa mama muninga atanga ta kuma mama muninga na tika yo kango te ngo nga na yebi bango nde mutu bakretsa mingi mama na bango mama ese mama Karine ana voir na kati makambo ile ka internet so est tele vous détail bazanga na baloka baza modi so yo chrétien maman ezo kwa mama aboti mama nyoso za mama bango ba banzamba se ba boti o mokili bango ba bimisi biso ba banzamba so chrétien o tambola bien te et donc so za les animaux en éducation ba tout so ba sa ba carte internet so bazanga programme éducation comprendre éducation de base des athées avanda wapi akolela wapi avanda vane pa nani asala nini ozomona eza mambo éducation bato tout ozomona basala na internet wana so okoti bien omo bate bezo problème d'éducation na ba milliers les biso de yo biso ko la ba centre ville bon la vena na chrétien moto na ndeni danger papa na centre ville chrétien no chrétien loni danger na so de lo hotel na bangi lo hotel ngala mgato ala mo na bi kasebe na moni bulu soza kama ngala bato so beta dans so beti inane ya koma ville te ah oui hein ndito ya Afrika si ba blomu za mo ba éducation ba palpite dans misu zana azolinga asenga tellement ko senga ba tinda ba mbongo finga na otinda mo $10 ngasko na mikilo otinda ngana finga mutu pourquoi ozona na otinda ngate passer les kate na zai kutu na bakina ba ngeba mbeka ko tantenga na sa émission na bando finga Karine na de mai Karine na sala ngote ya groupe mo na bosa nde kombo na ngowe ya ba fimo opeka na ngamu na ngamu ya orchestre mo na tanga kombo yate bako so stinga sa émission fona démarrer et groupe nini comment équipe on de kimi comment équipe on kimi so yika na zone so ni les Kardashian les Kardashian de wanda iku fakat les Kardashian ya groupe mo zana na sa pena ndeko mo be nzepe émission aye mais ba so isa émission ndenge mo mais
Non, il y a kaka. Soyez dans le banc un jour. Ok. Mais ça, c'est ça. Conseil, bon, conseil ni non yo en tant que d'abord journaliste, d'abord confrère. Donc ndeko ya Karine. Donc au bosolara bien pena Karine bosolara pe bien na Tracy. Donc conseil ni yo pesa Karine. Na ex boss na ye donc Tracy Mbelenga. Na mwasi na ye donc oko pesa bango conseil nini yo ko pesa bango po ba chano na se parce que toza famille. Ata to bebani to chaka na se yo conseil no pesa bango. Bon, on conseil bosono na bandai na ko pesa. Taw bandai na wa guerre na bango wana. Comprendre? Na ko melaki bango nyo so mi balé na ko senti ba meremo te assez. Le jour ngai ona monaka Tracy na moyo wa biloko wana mais na monaka o lobi ya Glodio na te. Na benga na tout mais ngate ya biloko mo mikemi ki a c'est na se homme marié donc on ko t'attendre sur na biloko wana to na bana attend protéger bana. Ako tsana sina ndepe kitano na calme. Conseil za bango nyo so ba mikolo. YouTube wana bakambotika la na YouTube et les karaté. Et quand tu un jour bana ba kola ba tout na papa o ezali nini. Ni bana osala mambele les kana YouTube et que ça la conseil autant sous mugola isabana bino ba vendre ya tali beti bina Tracy abimisi au moins mambo. Mambo la bana le kana entreprise à papa na pas ya carré. Karine yo biko banda derrière ici on a fait ça nous conseil. Là on a mona ko moi ko tameka mo changer par rapport on banda fixer tika ofinga ma we tika mo créer fali tika akita mo muke par rapport ndenge ali na récit tant ayaka na récit na bité son akosi. Wow, tu wana lobia sono. Oui, ekita quand même parce que on a eu conseil ou t'es pas biso to banda ni ko banda récit na to c'était il faut ça na c'est dans gravité boyo là makam. Ekita Karine ane na mabe na ye naza bola mune ba biso nyonso nyonso to ba visibilité za grâce ba Karine no uvanda ka te mwa solliciter nga banga ki no te chrétien Karine e bandeni na mo mkiete na mo mkiete conseil za ke ba mikolo ba belo ni ba olinga basala lelo ezalaka bisengo lobi ezalaka mawa ese na lea mabo kinotana eko matelo ko ndenge papombe ko mai na kofi so ba kofi ketala ngate ezela ngite baleki ba bon moment autant so biso kuna ba Karine to leki ngote biso ba Tracy to leki ngote mais bango mi bale wana baza ba mtuso ba vandi ba kanisi taba sérieux baza ba nini ba souvenir belé waze ko lobango souvenir nous nakate ndi baza na ba souvenir moko nous nakate etikali bango éternel o muta vandi wa Tracy na vandi we ngai ngana ba lo mona lobango Tracy zo mona na Karine banda collaborer kitoko yango mo no simba le to so ba Karine atombola Tracy mais Tracy pas tombola Karine parce que eux ba joue to banda ki ko sa ba émission na récit kuna to sisi ka émission eux be ni Karine non Tracy pas penda biso to kina biso restaurant ya boîte parler ya ko émission on a fait Tracy ko to zo benga te biso so bo sisi ka yo ya ka ki yo longo ka tika ba yo ko tisa ozomona banda ko collaborer kisoko parce que olinga ni so bo sale loko momba mo bua kango et pesa mba mo maka banda collaborer kitoko ozomona point bazene loko moko fusion moko wana bango mibale ozomona point bato ba mona ngote me biso mtu travailler na ba onyo so mibale na ebiki bazene na collaboration makasi batala ba souvenir wana biso bazali to site télé réalité bo la seconde bo pamba moto tindi Tracy plaza mobile mbama za tindi pour Tracy plaza kina posa kasi Karine kane on note ndabilo on na ngai pa ndokatsan parce que chez ne peut comment otala mais il pas la excès bolinga avec Karine pas la excès bolinga avec ye mais que tant so bon peut tant so malongo na yeto mais on a Karine azoko tsaka ba émission c'est visibilité non c'est ça so il peut poser visibilité Tracy pas va peine bloquer penal parce que na la visibilité mikolo ngai moi ne sais pas nga pena na vani tant so émission fait 2 mois et une semaine 2 semaines quotité mais non bien Tracy ba na c'est le mot quotité là autant te 2 semaines 3 semaines na ça émission ta ça ya quotité et là on t'a ba reconnaissance va bien faire kaka batamo ku to bloquer ka kuna kishasa connexion zaite ngana beta ba émission belé na kishina nini biso na Karine si to beta ba émission belé kuna kota et simba et les Congo vous avez un point donc bango fusion moko boy autant susu eza moi passe Karine on tiko kutana mutu mote ne ba fusiona na Tracy pas kutana mutu mote coniquer mo coniquez mote ba ndenge ba fusiona ina Karine vous avez un point bazama me belo ya malamba ça donc bango il faut me compter rétroviseur bon mais je sais voilà on a un problème te na sona bango na sona Tracy va te premier on va YouTube eza on
C'est ça quoi. Ok, merci beaucoup Nabalandignon surtout donc ne boza boye baket bozo landa malamoko en direct T10 en direct de Paris. Donc voilà, on te rappeler bah fidèle internaute Nabiso, il y a de partout. Mais T10 yosko lo ba ni mot de la fin na yo parce que tout le monde vraiment au éclaircir vraiment makamunyo surtout ezo les entre ba makele lo na surtout. Donc au rôle lo ba ni mot de la fin na yo plutôt tout chité na émission na biso lelo. Ouais, moi de la fin na ngeza merci non d'abord Trésor Cash boss ya Globalité Info boss abonné kuna belé chaîne na biso to banda ngoka alto za kuna Moscou boss abonné mamba bien tozo mo de vitesse zo kendi donc nzamba otsa maboko biso tozana ka pona ko tsaba appui ka gati lelo tozaka ka donc on est ensemble osola kitoko na sepe na intervention fait tout ça biloka boye poto za actualité kota kaka et kota beblo biso mo ostango lelo tant so mo etala mi lelo te après tant sous lobby etalama ouais lobaka boye ezaka baarchive mo tootikala nango tokozala te toza kwa bibliothèque tobombaka makambo te fo tobimisa yango ekotaka kuna youtube ngonso toka abimisaka makambo ya boye kuta lobaka ko makambo ya boye bambote na ngai bato nyonso to ya mokuba kuna Yves Makonda Fodi Masimango tosolela monaki asolela kitoko banini makala un peu timide asolela kitoko Fodi Masimango tosolia namoni kuna Peace Diz Makengele batutu amasa nyonso to na mokuba kuna yo moko na point batutu bandeko nyonso tu bazala kuna mokuba donc ya bino tennis to betaka to ya kuna na tali koto na Paris awa na tali one love Jamil Mislan Libaba amana samole kenaya na tali kuna sona bwaki ka misu kote États-Unis kuna na ngoni mère bonde na États-Unis la belle choc moi c'est mon ya pembe ya taille bon vraiment na zongi su koto na Belgique na ngebo koto Belgique kuna Karim Mokonzi la Baron yemo yango wana kati na Belgique kuna to kumona na to betelo ndezaka blessing mulamba faila mulamba ya bino T10 kati na démarrer mais o bogi rachina ibakate ibaka babilega star azasta danger ya kati ya États-Unis mwae rachina ibaka le star azasta na bosa nte na opesa mutu moko boy fo bwa ga na opesa limeone obenga Gucci Mall Maté azolakisa bana États-Unis Canada Gucci Mall na opesa numéro na ye donc yo pena Gucci Mall tango aussi ça potiki na opesa numéro na ye asozola kitoko Gucci Mall na kati ya États-Unis na kati ya Missouri na bitu soka Chanzaville banini ye azolakisa partout donc ba masana manya so 10 fois puissance ya Michel Mukokole kasire na kati ya France awa ba merci ba maswa ko ta mettre vala et bino ngona check mais T10 ouais. Mais toi na moi question moko suka toki ke na landi ba vidéo moko ya selo scram azaki menacé oza au courant ya makamongo bon na au courant te passer na yi toto libanda mikolo na ebité na omeka na vérifier ata prochaine lo to sala faut to beta selo musuna weekend we bito sala kwa analyse ouais po ba tinenga ba vidéo nango ndenge ya na salle mo ba menacé il paraît-il ba y concert mo mais non on a vu vraiment ba information précise yango avant na salle émission na ngana yo luka no yebela nanu côté na loko za mabele na Paris il faut comprendre que mboko à Paris to za kwa ba réussite banini za ba tricage ebele donc ceux qui oza maele te ba ko triquer donc il faut en mususu lingo sala donc ba selo ba terminer na ndinga misika Congo siko faut ba bongsaka mo ba langage par rapport à bato pe sala bango par rapport au pétanque ba massa misusu quoi na sens mais na biso ke mboko za mboka tricage fort so ça la triquer ok merci beaucoup biso to tiki en tout cas to sepeli na intervention na yo na émission na biso to bando sala ngo un peu fréquemment donc merci beaucoup to tiki yo tika malamu ndeko to merci Trésor Cash. Ok, voilà, merci beaucoup. Là, c'était notre frère, donc mon confrère T10, donc à Salamoussa, na bien Azalaki awa na Moscou, na Russie. Na minute a séjourné siko na Paris, donc à mekaki moi ko éclairer moi opinion par rapport à ba clash ezoleka na internet ba Karim Mokonzi, les Tracy Melenga, les Janvier et tout consort. Bon on y yesu quoi mekaki moi ko expliquer vraiment moi opinion on a vraiment bien là donc tout s'épelé en tout cas parce qu'Azaka vraiment sage et puis à répondre vraiment à la question où utaki naba
internautes nous surtout autozarana bango toujours de cœur. Donc merci beaucoup. Émission na monsieur Komina Souka. Donc ngai na osenga d'abord merci na batu nyon surtout oyo bazo soutenir émission oyo et puis batu tout bazo soutenir chaîne na biso Global Télévision. Donc to pesibino ba mbote côté bozali bozala tous coaché to ko banda ko kotela bino toujours ba élément chaque jour ou soit chaque semaine ou chaque mois beaucoup banda kozanga ba élément. Je dis comme ça merci à mon grand frère donc de tous les temps Marcel Kachina depuis Bordeaux et puis Golba Kachina Moussamba donc depuis Kobo Teti donc Guy Kinsalapé na Canada na pesino mbote belé la PCP Mbraille depuis Suède Mbraille donc les grands Zagazuga na ko zanga rotika yo pété na PCP 014 depuis Birmingham wana ba vient nga ba mettre bateau sala ke petit na bango lelo donc yo yebi donc on a pesino ba mbote belé ba MP Idari donc ba Dadi et Kanyaka ba M Manix M Mané donc ba Jino Mukuna Maître Toro donc bino surtout donc la famille de judo donc on est toujours ensemble avec vous donc on a 5 minutes merci mingi vous avez toujours scotché et puis abonnez-vous massivement na chaîne Global Télévision Moscou. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec un autre numéro. Check. Trésor Kachi Global